balobaka ndeke alonaka te kasi aliaka ntango nyonso. Nzokande ntango na koobserve ndeke malamu namoni ke ndeke mpe asalaka mosala. Ndeke po abota akoluka nano atongela bana na ye ndaku place ya kobomba bango. Ozomona mosala ndeke akosala kaka na monoko ya pamba, me akosala eloko oyo un être humain aza même na difficulté ya kosala yango. À travers image oyo bandeko tozwa leçon ya la vie. Na la vie Nzambe apesi mutu nyonso makoki ya koresur ya kobunga kokondane papa na yo te, kokondane ba membre ya famille te, bandoki te. Nzambe apesi yo maboko na makolo nyonso mpo na yo ozala utile na kati na famille na yo. Soki oza koresir te, mpo na nini bandeko na ngai? Mpo na nini oza koresir te? Or réussite ezali eloko oyo il faut mutu atango na conscience que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Tala ndeke akosala musala, me yo musala no kolala na mbetu